Voilà, tout ça, aussi ici combat, toi, on a Kabouya. C'est-à-dire Kabouya, donc, tout ça en direct. Est-ce que ce besoin mon bon mon Kabouya na ebi mais ce connexion est faible pour comprendre que toi, on a 4 tram. Alors, Kabouya, ndenge nini, ba santé na yo. Bien, alors, yo le blab sonan. Pourquoi Kabila a préféré à nommer Kaka Tata na Muluba au lieu à nommer ata muzombo moko boya ta ekolo pour mboka ngo de toute façon ezo qui n'ont qu'un étranger. Bon, merci pour la question na yotier. Naza bien été parce que mboka nanga Congo ezali kobela mboka nanga Congo ezali na souffrance. Toujours ata na biso kanga ba saper ba artiste ya mboka na si bozo mona boloba ozu ndeni ata mbula na hélicoptère atambula na bakara danger et mo besala bien makolo na tram à savourer mboka Hakim mbote na ya mbote fa selenge sengo mona yo ouais tala yebiga obigi ndé tozaka mo kangi na artiste boy mo aninga ne yate salondi ouais yebiga yo famille donc on va être tout yebiga o je n'ai fait mo faut tram voiture là 3 embouteillages donc ngazo kanisa roza na Monaco mais na biso boye balinga ki bacha Robert elinga ki simbati parce que Robert ba yebi que non elongi ya Robert eza elongi ya ba étranger balinga ki ba meka kocha Kamere mais Kamere nenge alobaka bilobela tant zaki vraiment na kati ya opposition de batali pe balino no kamera simbate photo jasko nani Sami Badibanga de bâtir Sami Badibanga mais moi je dis le Congolais bolé là Sami Badibanga n'est que rien du tout. Sami Badibanga ayebani wapi ayebani azana influence mon côté alors toti canabiso comme tout mais c'est pas bâtir Sami Badibanga parce que Muluba non et ça biso ni fois ni chaud quand même on comprendre et puis boye baké il y aura toujours des gens au bakolongana na rassemblement au bakende kolanda mbongo pa ya Sami Badibanga. Alors de ce côté là surtout toi il sera mboka bisoti mon faux fan non mais toi non. Merci beaucoup Hakim. Alors moi le bamo pour na Congo Kimia TV.com ça bien. Bon, le bezaliga que tous là les 19 total là tu éviter toi nzambega mtegi comprendre yebiga moi le balo batro te lobi boy lobi mabe lobi maram donc yebiga faut ça prudent na sepeli Hakim Prince de Lausanne nga Manhattan alors na sala site na nga komona ngo Congo Kimia TV mbal bosuna yambayo mais na téléphone mais na oluka un jour na kango na plateau na nga osola pe ndongo sola na bat ndongo fula pe ba site mususu alors ça nga bien moi le loba pona site na nga Congo Kimia TV.com. Bon, Mikolo Bisotou na Congo Kimia 2017, to banala Congo Kimia. Donc ngam taliboso. Merci. Toi bilo asika. Merci beaucoup. Congo na biso to bunde les sous toi besoin na ba politicien au bazolu ka ba poche na bangote. Voilà, c'est ça. Alors, Patrick Lelef à Holandayo, les frères pardon, Patrick les frères et puis Sami Samuel et papa na Obama, Vita Kaluchi na Paris, V José Dacosta, Richman Hans na Kinshasa. Venangai Papson Ize Bonga, oncle Gomer, Bazawana, Bazolandayo. Alors, expliquez Bissonan. Stratégie nini Oyo, peuple congolais Goïgo Sala, pour na Abengana, Kabila, Yosa mieux placé, Yarospika. Soulèvement populaire, première stratégie, Yami Balé, Ezali que. Babengana système non pour les 19 bana changu ndili nani kinkole oleba kitaboye bakine na aéroport bakanga aéroport ya ndili ba onyoso bazali na limité ba côté nsuso ba kitimba la moko bakangi Hakim Prince de Lausanne da sepeli no tigela nini o tigela nini obligatoire ba disparaître toi il verra. Mais on a tout dévoilé pièce à hiver 2017. Mais Kalami était dans 2 semaines. Hakim Pon no lingo la baninga no maté makamba forme. Bon, on a sapeur plus qu'un sapeur. Parce que on a ça clip à sapeur comme jamais.
Donc, na blousa 19 000 yebi. Pour somba on faut à mtambung. Si. Donc, il y a un niveau bazar. Il y a qui sont na trop international. Donc, na plus qu'un sapeur, on a sapeur Mickey on a bigas na bomba bangoto. Bazar ba 10 na gagner bango. Na suna gama pouvoir mutute. Na sepela tika ngamona tron. Na sepela mingi ndengo bundila na Switzerland. Ah, Yébika. Merci. Merci Hakim. Merci beaucoup. Vous avez bien fait. Carré. Voilà. Ouais, Zaki Hakim, prince de Lausanne. To kangi kaka pou kaka ndingi zala kaka quoi. To sabi no Congo kimia bango biso to luka. Oncle Gomer. Bakangi radio télévision na biso. Misusu bakei na maison du peuple. Misusu bakei na palais de nation. Et pas Kabila kuna nanda kuna c'est fini ba stratégie autre ça là na les 19 décembre. Et puis photo bima avant. Tant on va causer la que no ba bima les 19. Ata ba les 10 photos quand déjà qui chasse Kabila kei. Merci na sepeli ozolo ba bien. Nzambe vena pambola yo présent facilité comment na chaîne na boye atiki pena makambo important o ya ko salanti ya babasi makambo belé o lo belamboka. Alors yebisa biso les 19 Kabila akolongwa ou akolongwa te na yebisa yo Kabila akolongwa te ndeni mboka za tata na Kabila ya na 97 Kabila ya na babuti ya mbula. Oh, marche les gars tellement bien. En plus tellement toi on va kanda tout qui t'a raté. Oui, qui vient. Voilà, toi qui t'a biso na gare. Sabino biso ba recherche gars toujours. Et tu go té, on parler belé té. Biso luga la pena. L'équipe bien. Marche l'équipe bien. En plus le kanda toi na onde gars pona batu bapaya wana bazokanisa mboka wana ya bango. En plus ça le 19 Robin pour à Genève Togolala te Togolala à partir déjà il y avait 19 donc na route marche au monde on a bilili quoi donc kende na lupa on a bino Christophe Muzungu ça mutuno wana te Muzungu tu wana so sali musala malamu te fa bendana so sali musala bien te balongolo na musala kende chômage. Merci. Ouais, merci. Carré, Machabi. Siko mboka komi ya Kabila, Congo komi ya Kabila na Janet na Zoé, mais non, Kabila kolongwa. Peuple congolais kolongwa Kabila. Tozali ko salela article 64, tozali ko salela constitution na biso. Oyo Kabila manque respect, oyo Kabila violé, oyo Kabila mettre en exercice constitution na biso. Alors, Kabila kolongwa, akolongwa. Tu ne coupes Kabila à Kolongwa parce que Congolais a sa conscience. Il y a danger mboka na ezali ko sala. Tous les sous na taille ba musicien tête, tous les sous na taille ba sapeur tête, tous les sous na taille ya ba melinois, ba melidiamba tête, tous les besoin de côté mais na Congo na biso. Alors voilà Kabila Kolongwa na biso, conscience ya peuple congolais et saisongi Kabila zolongwa. Merci beaucoup. Alors marche les guindé. Bon, tous ces pays marchent à l'élo, et l'équipe bien, malgré Mboula, Malili, tout Télémi, Anayomoko, Zibilili, l'équipe n'a bien tranquille, pépélé, message de l'équipe, tout côté ici, mémorandum d'Abisso, na ONU, solo, ils allaient tranquille. Alors on a encouragé, ONU, Bayaki Lelo, Ingeta, tout continuer kaka. Obunu yamboka na biso ba oyo batikali na banda kuna bango ba oyo bakolanda biso na mitao na direct bolanda biso pe boyaka biso bolanda biso na ba manifestation bolanda biso na ba sitting bolanda biso na ba réunion parce que Congolo ana zapona yo zapona bana na yo zapona bandeko na yo zapona le lendemain ce qui mboka wana kei na maboko ya banguna to côté les mela wapi. Merci beaucoup to côté les mela wapi. Merci beaucoup.